makambo atika yango te atika mwana nete maman ebi politique makasi Kamere pouvait même tuer le président. Papa oyebi ke tant président zo na Bruxelles to benga base to benga ngana benga ba topin to yoki kotoyo Kamera sali ba maputa banimbo pour la tapage et tout bo fungo la mise to éviter maputa ne bimate oyebi ke heureusement il dépêche télémaki. Maman, cet homme préparait un grand coup contre le président. Nalobi boye Céline. Oui. Solana na mobali na yoko yemtaza asala na Jean-Paul Moulamba. Solana yenga président ici na banda musala boyebi non? Moi je travaille chaque jour avec le président au quotidien à part ka mikolo ndenga za na nsele. Maman, président j'ai fait autorisation va faire sa voiture. Quand même, je travaille avec le président chaque jour, je peux pas. Par contre, sa voiture, il y a qui me piate tout. Tatoué tout. On sait qui? Kabala, Naïbiso, Nazaro Yabiso, Nabagibo, na Kimia. Jean-Paul m'a profité, m'a récupéré. Si tu as une la carte ya fils mukoko zo bagero famille présidentielle to ya abo bataka batima mamitu bana ya présidence ba famille Kamere batama mamitu ka présidence ma on belinga kokesa ba viva bino ne boyebeli ebike yon fo ça émission mo contre côté mais batne ba finga famille ya président parce que to ça ayo mo yebi famille on de banga makambo o yebi famille très bien ngai oyo Feli na MC clairement j'ai déjà abordé le président. Non, Feli, natikali jamais ko boya famille na ngesa la ba affaire na bité yebi na bisie yebi sanga na yo kango na matoi na yo sikoyo président na yo kango na matoi na yo sikoyo ya longola kayo oyebi mukoto yo kai ke okomota mutebi seso de zaki mobali na tabi non Philippe akoma okende ko et puis c'est très bien moni ndengo okomeko ke kotangele ba journaux wana eza musabe kabuya ndo sa pa ya papa et puis moni ke président akomi ko comprendre makambo et puis faut ko lukela radio aya ndaka top Congo ndenge ba chaîne news même ba RFI na papa Philippe papier azalaki soki asisi ko yamba batu ba 16h à côté azali sieste ba 17h30 abimi pour na koyoka ba info ba 18h tant aussi ça wana yoki ba info na ibwe ayo koti na ndako ba 20h30 pour na kolia wana akoyambaka su mutu te ozomona principe papier azalaki na et puis principe wana ngo umise na vie biso toza ta siko nene biso su dossier moko qui va bimission na réunion Kabunda lobi mais réunion ngo président mtabengisa kingai bango te ozomona Sami Badi Bangapé devait participer à la réunion mais malheureusement ayaki retard j'étais à l'OUA je suis témoin j'étais dans l'antichambre vraiment omene tiseke da obundela biso nzambe merci nzamba zabi Votre tonton, notre grand frère, le président Félix, Namanda, il y a 1 an, il n'avait pas de collaborateurs. Il n'a pas de collaborateurs. Papa, Félix, si tu as un maman, pourquoi? Combien de photos? En commençant par Topin, on va sa secrétaire particulier. Il faut quoi? Il faut, oui, maman, oui, quand explique maman, ça va y sur place avec sa présence, la vérité. Kayangote loba Feli Kabala mutalobi yango makambo atika yangote atika mwana nete maman ebi politique makasi Kamere pouvait même tuer le président. Papa oyebi ke tant président zo na Bruxelles to benga base to benga ngana benga ba topin to yoki kotoyo Kamera sali ba maputa banimbo pour la tapage et tout bo fungo la mise to éviter maputa ne bimate et puis que heureusement il dépêche télémaki. Maman, cet homme préparait un grand coup contre le président. Nalobi boye Céline. Oui. Solana na mobali na yoko yemtaza asala na Jean-Paul Moulamba. Solana yenga président ici na banda musala boyebi non? Moi je travaille chaque jour avec le président au quotidien à part ka mikolo ndenga za na nsele. Maman, président j'ai fait autorisation va faire sa voiture. Quand même, je travaille avec le président chaque jour, je peux pas. Par contre, faire sa voiture, il y a qui me piate tout. Tatoué tout.
Oseki. Kabala, na ebiso na za ko ebiso na baki boza na kimia. Jean-Paul m'a profité, m'a récupéré, siko tunanga nini nyanga kata ya fils mko bazo bagero famille présidentielle to ya abwe bataka batima ba mitu bana ya présidence ba famille ka mère batama mitu ka présidence ma oni belinga kokesa ba viva bino ne boyebeli ebike yango fo sa émission mo contre côté mais batnes ba finga famille ya président parce que to ça ayo mo ebi famille onde to banga makambo o ebi famille très bien ngai oyo Feli na MC clairement j'ai déjà abordé le président. Non, Feli, natikali jamais koboya famille na ngesa la ba affaire na bité yebi na bisie yebi sangana yo kamona matoi na yo sikoyo président na yo kamona matoi na yo sikoyo yana longola kayo oyebi mukoto yo kayike okomota mutebi seso de mobile na tabi non Felipe akoma okende ko et puis c'est très bien moni ndengo okomeko ke kotangele ba journaux wana eza musabe kabuya ndo sa pa ya papa et puis moni ke président akomi ko comprendre makambo et puis faut ko lukela radio aya ndaka top Congo ndenge ba chaîne news même ba RFI na papa Felipe papier azalaki soki asisi ko yamba batu ba 16h à côté ya sieste ba 17h30 abimi pour na koyoka ba info ba 18h tant aussi ça wana yoki ba info na ibwe ayo koti na ndako ba 20h30 pour na kolia wana akoyambaka su mutu te ozomona principe papier azalaki non et puis principe wana ngo umise na vie biso toza a ta siko nene biso su dossier moko kiba bimission na réunion kabunda lobi mais réunion ngo président mtabengisa kingai bango te ozomona Sami Badi Bangapé devait participer à la réunion, mais malheureusement, Ayaki retard. J'étais à l'OUA, je suis témoin, j'étais dans l'antichambre. Vraiment. Votre tonton, notre grand frère, le président Félix, Namanda il y a 1 an, il n'avait pas de collaborateurs. Il n'a pas de collaborateurs. Papa. Félix, si tu as un maman, pourquoi? Combien de photos? En commençant par Topin ou à secrétaire particulier. Il faut quoi? Il faut quoi? Bah tout faut pas quoi? Il faut. Oui, maman. Oui, quand explique maman, ça va n'avoir yaga sur place avec sa présence la vérité. Kayangote, loba Félix Kabala Mutalobi Ambo. Amakambo. Atika yangote. Atika mwana nete. Maman est dit politique, ma casse. Caméra pouvait même tuer le président. Papa, oui, tant que président soit à Bruxelles, tu benga base, tu benga ngana benga ba topin. Toyoki kotoyo, caméra sali ba maputa bani pour la tapage et tout. Bon fungo la mise tout éviter, maputa ne bimate. Et puis que heureusement il dépose le télémaki. Maman, cet homme préparait un grand coup contre le président. Nalobi boye Céline. Oui. Sola na mobali na yoko yem taza asala na Jean-Paul Mulamba. Sola na président ici na banda musala boyebi non? Moi je travaille chaque jour avec le président au quotidien à part quand Mikolo ndengaza na nsele. Maman, président j'ai fait autorisation va faire sa voiture. Quand même je travaille avec le président chaque jour, je peux pas par contre sa voiture il y a Kimpia tout est. Tatoué tout. On sait qui? Kabala, na ebiso na za ko ebiso na baki boza na kimia. Jean-Paul m'a profité, m'a récupéré, siko tunanga nini nyanga kata ya fils mko bazo bagero famille présidentielle to ya abwe bataka batima ba mitu bana ya présidence ba famille ka mère batama mitu ka présidence ma oni belinga kokesa ba viva bino ne boyebeli ebike yango fo sa émission mo contre côté mais batnes ba finga famille ya président parce que to ça ayo mo ebi famille onde to banga makambo oyebi famille très bien ngai oyo Feli na MC clairement j'ai déjà abordé le président. Non, Feli, natikali jamais koboya famille na ngesa la ba affaire na bité yebi
na bisi liebisanga na yo kango na matoi na yo sikoyo président na yo kango na matoi na yo sikoyo yana longola kayo oyebi mukoto yo kayike okomuta mutebi seso utezaki mobali na ngai tabi non Philippe akoma okende ko et puis c'est très bien moni ndenge okomeko ke kotangele ba journaux wana eza musabe kabuya ndo sa pa ya papa et puis moni ke président akomi ko comprendre makambo et puis faut ko lukela radio ayandaka top Congo ndenge ba chaîne news même ba RFI na papa Philippe papier azalaki soki asisi ko yamba batu ba 16h à côté azali sieste ba 17h30 abini pour na koyoka ba info ba 18h tant aussi ça wana yoki ba info na ibwe ayo koti na ndako ba 20h30 pour na kolia wana akoyambaka su mutu te ozomona principe papier azalaki non et puis principe wana ngo umise na vie biso toza ta siko nene biso su dossier moko kiba bimiso na réunion kabunda lobi mais réunion ngo président mtabengisaki ngai bango te ozomona Sami Badi Bangapé devait participer à la réunion, mais malheureusement, Ayaki retard. J'étais à l'OUA, je suis témoin, j'étais dans l'antichambre. Vraiment. Votre tonton, notre grand frère, le président Félix, Namanda, il y a 1 an, il n'avait pas de collaborateurs. Il n'a pas de collaborateurs. Papa. Félix, si tu as un maman, pourquoi? Combien de photos? En commençant par Topin ou à sa secrétaire particulier. Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut, oui, maman, oui, explique maman, ça va sur place avec sa présence, la vérité. Kayangote, Loba, Félix, Kabala, Moutalobi, Ambo.